bana ya poto bana ya monde mobima na pesi mino vraiment ba mbote ebele ba lobby Gloria Chamavu na kati ya Congo ya sika ozali vraiment président la vie na biso Maurice Mokulu que je salue en passant na ba mbote ebele bo bana ko retrouver ba nouvelle ya Angola na ko lakisa bino ba kona ba recoin tout ya ville province ya Luanda donc na ko lakisa bino et puis bo mona yango na boyi ko samba mingi bo mona dio dans fana avoku mi na bona benga mingi na kombo ya Blaise Kumbi donc yo mutolingi oleka na kati ya Congo ya sika donc na vient na biso Maurice Mokulu contacter biso na ba numéro wana to ko hésiter to ko ya to ko sala interview ensemble na pe oleka na site oyo Congo ya sika donc ba lobby Angola na kati ya poto c'est que bien to relaxa bino Angola mobimba na ngo donc masolo carré to relaxa bino ba sport neka buskor pe beta to relaxa bino ba histoire ya Angola même si so ba camouflage ba bomba maintenant humble servante na bino Gloria Chamavu to reçoit vraiment ndenge évolution ya monde ndenge rokende awa na kati ya ville province ya Luanda na kati ya Congo ya sika donc il sait que bien la vie na biso Maurice Mokulu Yabela moto petit frère solo la bien ah petit nangai solo la bien awa na kati ya samba yo leki alors quand on est dans Zolo Bakenombo Kalamboka ezaka na bakonzi nango toza na kati ya Helsinki capitale ya Finlande na kati ya Scandinavie awa na site ya Congo ya sika .net betika ka Congo ya sika .net wanolanda ba image na biso nyonso oza na fête oza na manifestation numéro ezoleka wana benga tokoya tokosala tokocouvrir événement na yo na sima caméra ka ande na zoloba toza na DJ ya mboka Richard Poiti na Finlande oyebi bino nyonso bana communauté ya Finlande bayebi y compris en général communauté ya mokili mobimba boyebi alors oya simbi micro awa ezali Patou Mombo double 07 bo mais ça na pena ko benga ngobongo 007 Patou Mombo 007 alors ndeka wana lobaki mboka na mboka ezana ba continent ngo tokutani na kati ya Helsinki awa na Diego Cao le prix Nobel de la SAP Onos Limbambe veut dire là na website Onos Limbambe oyebi yeyo merci papa bombote papa 007 Patou Mbote journaliste célèbre na kati ya Finlande. En tout cas, mbote la mi, mbote na biso na mbote mi, na biso mboko. Diego Cao ka ande na zoloba, so na zoloba Diego Cao mokili mezolanda Diego Cao awa na Finlande et a Diego Cao pona mokili, ils a prix Nobel de la SAP. Diego Cao pona na mboko yo, bango batu ba découvrir mboko ba pesi goût pona biso ba misusu oyo na ba landi mususu ya communauté nationale congolaise. Bakoka kokotaka na bamboko oyo bango naza mususu ya représenter te mais avant tokota na bamasolo mususu mpona toolanda awa na site ya Congo ya sika.net avant tokota tosolola masolo mususu oyo ezosala pasi lelo eza neti nzoko azoki makila ezobima tobeta na lisolo ya makila wana Diego Cao prix Nobel de la SAP Onos Limbambe ozolanda makambo oyo ezoleka na Congo Kinshasa entre Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Oui, journaliste célèbre 007 Patou la très bien. Toujours la Allemagne très tous à René, puis en France. Dans un combattant, tous en Katia combat, toujours la Namalamien sur les zones tous informés. Merci. Et bongo okolobani ni na ndenge bazozongisa bandeko na biso ya Kinshasa na Brazzaville ba mama bazolongola bango bilamba misusu tomonaki ba image bazotia bango na banzete na banzela oyo biso tobimezo sala bien kezo sala pasi étant donné toyebi ke biso na bango toza eloko moko batu moko famille sikoyo na nde bazozongisela biso na ba manière moko inhumaine yo réaction nao eza nini pona nde bazozongisa biso parce que babi baza pays souverain baokoli zongisa biso na nde balingi mais manière oyo bazosala na ebite soki avis na eza nini pona point wana. Bon, 007 là, on a eu tout d'abord, on a remercié Congo et Sika, aux alliés sites à Makas, Nakata Scandinavie, Maurice Premier, na salué, na Sika Place Azali, et Bana, la Scandinavie, Mobimba. Et là, on a eu dérapage, il y a opération Bataille à Mokolo, dérapage, soldats indisciplinés. Il y a Congo et Brazza au Basali envers Mandiko Nabiso, Congolais à Kinshasa, dérapage Joana, ils ont bien été. Et puis j'accuse aussi la population
Brazzavilloise na comportement na bango eux ezali na kobenga ngo comportement moko barbare na 21e siècle eux bato se comporter bongo te na comportement ba Congolais Brazzaville barbare ya population où esangana ki na ba soldats indisciplinés. J'accuse pas tous les soldats mais ba soldats indisciplinés au ba côté na dérapage wana ko sala ya ko mener makambo ba sali wana ko refler ba ya ko beta ya ko sala bo ya ko traiter ba Congolais pour na ko refler on a ninga mabe en tout cas na vraiment ça vraiment normalité ça bien na ça contre. Mais oyebi bino boza déjà ba mécène kombo na mokili tambola au nos Limbambe prix Nobel de la Sabnde balandi bazolanda biso boye sûrement gouvernement pezolanda makambo zolo parce que osala déjà kombo confirmant na bandela nyonso osala ke ba congolais na bamboko bakota ata ba oyo musu bazoboya mais ebele bayebi alors gouvernement ezolanda oya Congo na biso non to banano na oya Congo na biso compte tenir makambo yo sala makuna bazozongisa bandeko na biso yo oki oyebisa bango ni puisque ba na minute bazolanda yo mende azolanda yo ozo comprendre yo oki oyebisa bango nini pena oyo ba oki ko meka ko sala pe loko oki oyebisa bango parce qu'à travers yo ba congolais nyonso ba exprimer ba mécontentement na bango yo lo bini pona on oyebisi bango ni. Bon, merci 007 pour notre question pour nous tourner là on a tout d'abord le président de l'association de combattants AIBDCF na France et puis tout ça na kati ya mobilisation pe na Finlande awa ensemble na bandeko na bino nyonso ba Richard Poiti Yannick De Castro Patou Soda 007 tout ça na bino nyonso na mobilisation na mamitali et là on a encore le gouvernement biso ezali ezali que tout d'abord on a landaki ba interview ya colonel Gilles Tchoumou oyo azaki chargé à opération bataille mokolo na interview monga na landaki ya colonel Gilles Tchoumou azaki chargé à opération ana alobi nini alobi que avant ba démarrer opération ba tchaki ambassadeur ya Congo ya RDC na Brazzaville au courant. Le gars va ambassadeur à RDC na Brazzaville au courant. Et comme il rôle ya ambassadeur Christophe Moussoungou, azali incapable à mutu moko na minute il faut Christophe Moussoungou ba longola enano. Todo senga nanu ke na gouvernement et longola Christophe Moussoungou est ambassadeur parce que azali incapable parce que ningezana souffrance nyonso au peuple congolais à moni na kata Brazzaville yé azo participer nango aza inclus aza beaucoup aza accusé aza du nombre na souffrance wana na maltraitance wana inhumain au banyokoli congolais pona nini état ambassadeur azali représentant à RDC na kata Congo tant on va penser qu'il y a information dans le gouvernement il y a Congo Brazza que il faut ba refouler ba expliquer ba congolais au baza illégalement na kata ba congolais à Kinshasa baza illégalement na kati ya Brazzaville to na kati ya Congo ya Brazza. Il a fallu rôle ninyango o yé Christophe Mouzuma salaki état ambassadeur avant diga wanate pour na kosala ba cop to pour na kosala kolia ba mbongo avant di wana pour na ko défendre ba droit na ba devoir ya ba congolais o ya RDC o ba na kata Brazzaville et sengela ki na yé a convoqué ba congolais il y a RDC na Brazza a informé bango que opération telle ou bien a négocié na gouvernement congolais ya Brazza que bo pesa biso possibilité biso to son sabande ko na biso ba congolais o ya RDC baza illégal to son sabango na voie moko normal mais il y a salé lo monté yango ngai na kosenga état combattant na kosenga na gouvernement na biso Christophe Mouzungu il faut balongola azala sous ambassadeur T et là il bosso na osenga ngwana et là mi balé 007 kelanga temps na kosenga na gouvernement na biso il faut battre mécanisme en marche va comprendre na landi ba réaction ya ba député nyo surtout bazoluba mais il faut ba mécanisme muke pour ça la examen de conscience ba luka va comprendre pourquoi congolais il y a RDC azo kimamboka mais ba député ba loba ba OK telema liboso a beach na ba kanga beach onga mbesi la mais na lobi papa obi ko telema liboso a beach eza vraiment na solution té il faut ba kota na ba analyse parce que congolais il faut longwa na éviter congolais il faut longwa na ko juger makam na ba rumeur congolais il faut longwa ko zala émotionnel congolais il faut comme na niveau ko kota na makamba profondeur à comprendre nanu pourquoi
congolais ya RDC azokima mboka na ye et puis tant azokima mboka na ye azokende kovanda na mboka bato illégal pona nini tant mosusu azokima pona mosala eza te na RDC logement eza te souffrance eleki to yango topemele le peuple congolais akima il faut babanda kocombattre nanu baracine wana ndenge eza wana ali bacombattre voilà ndenge yo lobi bacombattre nanu système social na Congo bacombattre système wana babongisa yango bareformer yango batya système social en ordre pour empêcher congolais abanda kokima mingi te mais bachinois baza na Congo bakimi social te baye na Congo eza droit ya citoyen nyonso atambola place alingi eza na kaka social te social eke ozala bien bafelandais bazali pe na France yoti France bafelandais bazali kuna so télévision sociale ya bafelandais awa y a rien à dire na France ba côté les matés et bazape kuna yo lobi nini za na pe na pour la socialité ozana raison parce que migration a permis pour na mutu nyonso donc ngolo ba que toute personne a droit à circuler librement compte tenu à droit de l'homme universel mais problème ezali quoi problème ezali que na kati ya mboka na biso il faut même na kati ya éducation na ba école ba banda pe ko la ki sa ba congolais que comment on vivre na mboka ba paya. Parce que notion wana toyebi yango te il faut toyeba na mboka bapaya ba vivre ka illégalité il faut ça la régulier comment vous allez réguler na mboka bapaya so eloko wana biso na Congo tokipara yango te pona nini parce que biso moko na Congo gouvernement na biso a commis ça Congo loko la poubelle Congo wana e koma loko la poubelle ezo yamba nango rwandais ezo yamba nango pakistanais ezo yamba burundais azo ya avandi asali eloko ya lingi alors mentalité wana etikala biso na kata Congo loko la biso to yamba bata ekolo mususu bayaka burundais rwanda komika lelo lobia komi na congolais alors biso tamboka bapaya to vivre bon côté alors eloko wana il faut ba aider population ayeba lolenge nini ba vivre ka légalement na mboka bapaya congolais akoma intégrer na mboka na ye ba vivre na mboka bapaya et puis ba aider moi mukie ba biloko tani ba chômage ba social ba nini na boité des raisons te pas pour ça na raison mamolobi lobi que Finlanda vivre en France lobi que muno sa rove place à lingi za raison te o mona muta wa voyager na eto boité mais tant on voyager aux ala mboka bapaya il faut que luka aux ala notre alors il faut biloko wana mboka na biso et aider population pour yeba mais bino bana poto bozolo baloba kaka concrètement ma ese sopani concrètement sikoyo bandeko na biso bazongi kala mingi to yoka kolera na Kinshasa kala mingi to yoka ba malade na Kinshasa mais bino sikoyo bana poto concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire pour na bandeko na biso si bazongi balingi na bango su bango te bazongi biso nyonso te sepete na ndenge bazongi si bango mais ba komi sikoyo na mabele ya bakoko na bango bino bana poto concrètement bozo sala nini pe bokoki ko sala nini pona bango bon eloko eza wana omoni na kati ya poto na kati ya diaspora na diaspora dit combattant to diaspora non se content na ba association neti biso to na association ABDCF na bandiko na biso ba bijou ba représentant légal ba mwanda et puis tout na ba association mususu ya ba babé masombo mon général maréchal na PC Mbote na musika to na ba association ya ba colonel Odombo to na ba Rex Kazadi to na ba Blanchard ba Rismo Congo bandeko ebele alors biso na cadre ya ba association malgré que ba association na biso tous avons vraiment ba possibilité mingité tous linga to meka ko aider moi moké ba aide moko caritative auto ko sala mais ezali rôle ya gouvernement il faut prendre en charge la bandeko bazongi si bango et tout d'abord nde bazongi wana il faut bazwa bango ba encadrer bango il faut bazwa bango ba teya bango ba yebisa bango pe ndenge ni bavanda na mboka bapaya ke na mboka bapaya bavanda clandestine mate soki bateyi bango te omoni makambo esalami siko ekosalama nango lisusu kaka po bakozonga na bango kaka ndenge eza wana et puis tout wana le bakozonga bacongolais ya braza lokola balingi biso te eloko nini bakosala tout wana le bakozonga bakolobake bozongi lisusu bakosani bakoboma biso alors le bakoboma bango ekoma sous catastrophe donc il faut battre l'affaire maintenant mais justement omoni siko ezali kota esalami tozosoigner likolo au fait fond ya problème wana eza pena nini mbata ya bakolo moi babeti bino loko balobi mbata ya bakolo batolo balingala mbata ya bakolo gifle d'un grand sikoyo eza source nango pourquoi ba arriver tina osala eloko moka marque wana pendant que tozaki na
na égard et belé pas Denis Sassou Nguesso président ya Congo Brazzaville que je respecte ba égard nyonso wana to komi na niveau oyo source ya likambo wana mbata ya bakolo tito koma na niveau oyo parce que balobi kanyama kendaki kuna marché tozo comprendre est-ce que tu expliquer balandi soki source nango pena ezali nini donc source pona eloko wana sala masulté. Bon, tout d'abord, surtout l'année na ba interview na bango, ngane na ebiso na landa colonel Jules Tchoulou, il y a une explication à l'objet que l'opération Mbata Bakolo ils allaient lutte contre l'immigration clandestine. Il y a un monde qui yango. Mais ce que là tout le monde na lutte contre l'immigration clandestine, après tout le monde na lutte wana, tout le monde qui ba cible mingi kaka ba congolais à RDC. Après ba loba epé que non, ba la ko chasser phénomène mo comme nango kuluna. Ozomona ba cible mingi ba congolais à RDC, mais na fofo nango ba penso ba bazaki nango na CC. O comprendre biso to ebité pour tout le monde façon tout le monde batabe kolo mususu na kata Congo Brazzaville bana bango à l'aise. Mais tout le monde façon bazongo si ba congolais na biso dérapage wane salami na population dérapage wane salami na ba soldats indisciplinés à Congo Brazzaville et ça li propriété. Alors nde tozawana nga eloko na osenga ndezana na gouvernement o ya biso. O comprendre eza makambo il faut porter na le gouvernement ya Congo Brazzaville plainte na niveau ya CPI. O comprendre il faut porter bango plainte pour na dérapage wana. Mais pour na opération, c'est normal ndeti biso na mboka na biso to ko refouler batu o baza clandestinement, baza illégalement na kata mboka. Mais opération à la base ezala qui chasser les kuluna et na bato baza illégal mais to moni bazozwa ba identité ya bato bazokata mais qu'on se le dise un peu. Est-ce qu'il y a eu 80 000 kuluna na Congo il y a Congo Kinshasa na kata Congo Brazza to lo ba quand même to za non réaliste 80 000 kuluna na ba sans papier atayomu. Bon, moni ba chiffre wana mingi eza na pe ba réalité et puis il y a eu plus de commentaires ezaki na kati alors ndeto za wana omoni tango kanyama asalaki opération Likofi omoni kanyama tango asalaki opération Likofi et alaki chasse aux criminels ozomona chasse aux criminels na kati ya RDC après spécialement ezalaki pe susu na bakuluna ba criminels ba benga pe bakuluna mais ce que problème c'est n'est pas la biso là tout mon opération Likofi sami na Congo bazo chasser ba criminels balaki ka bakuluna te ba criminels na kata Congo na RDC tout ça na ba criminels libanais tout na ba criminels pakistanais tout na ba criminels indiens tout na ba criminels économiques belé mais là tout moni ka na masala opération Likofi a chasser ka bakuluna ba criminels mususu batikali to pe na ba criminels angolais to pe na ba criminels ya Congo ya Brazza na kata RDC batana mona ki chassa wana nde toza poso lelo tali oke na prison na biso na makala oko mona pe ndeza na ba criminels angolais basala ba crime na kata Congo mais là au monika na masala opération a chassé ka ba kuluna précisément ba obazaki ba congolais alors selon ba information ba lobi ki ba kuluna musu ba kimeni na Congo ya Brazza mais so ba kimeni na Congo ya Brazza fayi na Brazza lokwa ba na contact ba na système ya ba Interpol il fallait qu'il ba solo là ba déjà ba pays moins voisins il fallait qu'il ba solo là ba ndeni ba rocha ba stratégie pour na okanga ba kuluna ba zo sa ba mais bango pour na ba osala opération Mbata Mukolo so Mbata Mukolo wana tout d'abord combo opération et sonner le rôle comme une provocation pourquoi Mbata Mukolo na soko bazo beta nani Mbata et puis nana za Mukolo mais ba service na bino même à anérie ba kité za ba service mo failli démissionner en principe mais na ba service à anérie wana Congo fonctionnera té wana ba service à anérie za pour la sécurité spécialement à président de la République des années ils ont protégé Kabila ba service à anérie ils ont protégé peuple na gouvernement na Congo na biso le gouvernement ne travaille pas pour le peuple gouvernement ils ont travaillé pour l'intérêt na bango ça ba gouvernement moko ba politique à vendre et travailler pour l'intérêt na mon peuple azal rôle orphelin yango na lelo to kosenga omona na ba député to kosenga na ba député et puis to kosenga na ba ta gouvernement ba telema ba travailler pour na peuple omona ba bimana eloko oyo et puis ba aider peuple congolais comment réformer à comprendre le peuple congolais ti lelo azo vivre na système na éviter système moko yoga na ba congolais de to raisonnara o omoni tellement biso na bango tozolo ba munoko moko tozana biso kaka bandiko ozomona mutu azandeko no ndenge nini soit exemple moko ya ba flamand balobaka néerlandais
ba hollandais balobaka néerlandais mais ba flamand baza ba belge hollandais baza hollandais mais ata mo komote baloba toza bandeko biso photo tika ba biloko wana c'est monde à l'ancienne il faut tout tika ko rêver ya ko bandaka ko considérer kaka congolais à Brazza loko la toza bandeko po to loba munoko moko na ngolais toza bandeko po to loba munoko moko non o mona ndeza na biso photo bandako ko reconstruire mboka na biso. Il faut biso nzambe apesi bi mutu na batu mboka na bango. Nzambe apesi biso Congo, apesi ba Congo la Brazzaville mboka na bango. Apesi ba Rwanda mboka na bango. Biso photo batela mboka na biso. Biso tozu mboka na biso Congo, gouvernement na biso asali Congo na biso comme le roi poubelle. Et comme on a la poubelle, et comme on a manango Ougandais, et comme on a manango Rwandais, et comme on a manango Burundais, et comme on a manango Mutuno Sango, il y a nenge moté manaye elingi. Ce qu'on a mboka ya batu mususu, bayambaka batu bongote. Ce qu'on dit, il faut changer le comportement la biso. Il faut comment réformer la mentalité. Il faut battre la mboka on zamba pesi biso. Des très bonnes analyses, prix Nobel de la Saponos Limbambe Diego Ka on a fait land awa. Vision politique, Ezali? Ouais, vision politique, Ezali, nde toza boye, totala, ndenge lelo, toebige, mandat ya Kabila, et ici la lelo na 2016. Awa, alors, ngana osenga na bandeko na biso tolanda ba John Kerry wana te. Ba John Kerry wana roya na kata Congo, oh aye pa longola Kabila nanani ba John Kerry wana ce sont des assassins, c'est des terroristes. Les awana. Alors batu wana ne bazana ba américains les occidentaux, au moins Afrique est tuée par l'Union européenne, par les Américains. Batouana ba impérialisme au monde ba tuer Afrique. Les Africains, il faut avoir conscience que ndé tozana biso ba Congolais biso mo tonga mboka na biso. Alors il faut prendre conscience to comme fier to luka ba mécanisme pour tonga mboka na biso. Le londe tozana to ke na ba mandat Kabila aussi là na kosenga na ndeko nyonso tout oya monique azana ba vision politique a luka asala effort atanga akota na parti politique moko aluka avancer pour na développement na progrès na émergence ya République démocratique du Congo. Pour contre révision constitution. Pour la métali révision constitution ngane nazana na vraiment contre que constitution biso ba koki ko briguer yango te ba changer yango pour nani. Constitution des ana pourquoi va changer yango des ana constitution eza constitution fait tambola ndenge ezali constitution eza ba loi fondamentale ya mboka ya omte simi ba institution no sto na kata mboka. Alors soki lelo ndenge ezana révision ya constitution soki lingi ko salama il faut esalama pour na avantage na intérêt ya peuple congolais na mboka na biso. Mais révision la constitution et ko tourner caractère na article 220 ya chef de l'état pour l'intérêt à chef de l'état pour et paiement de chef de l'état à passer sous un mandat wana naza contre. Mais ce qui révision de ça la pour na Patou 007 pour na Ngai pour na Richard Poiti pour na De Castro pour na Nono pour na Yannick pour na Nani ça bien pour na peuple congolais nyonso. Bon, et tous balayer, tous autres questions par-ci par-là, puisque tout CPL vraiment de tout côté n'a vraiment balayé biso sur le plan politique, mais talanano makambo o tous on a moi si mamuke makambo o ezo les capons na expliquer il y a Congo RDC au bazana Brazza bazozo musabango na ba manière o yomoko utu olubawana mais sikoyo bande ko na biso ba balana na ba Congo ya ngambo ba boti pe bana tala pena bango avis na bango ezala nini et puis ba congolais pe bandeko na biso ya Congo ya Brazza tozana bango to liaka na bango to fandaka na bango ce qui pona yo okoki koyebisa bango basala nini nani intention na bango ezala nini parce que ba misusu pe tozolanda on na ba presse bazoloba ba n'importe quoi tozolanda surtout na ba chaîne na bango bazobimisa ba n'importe quoi ils ont sepelisa biso te mais yo tala bango donc des questions ezali pona ba congolais ya Brazza o tozana bango awa na oba na mboka ba impression na bango ekoki kozala nini pona ndenge makambo ezo ko ba pona tolobaka toza bandeko et deuxièmement ba oyo to balana na bango to boti bana baza ba 50% balobaka ba 50% kotoyo 50% kotoyo bazala na agissement nini et puis pona aussi ça ba oyo ba bali ba mikondi na bango nyonso wana ya biso ya Congo Kinshasa ba bali ba mikondi na bango ba impression na bango ezala nini yo ke loba nini pona pona. Bon, elo na koloba ke nde tozana elo ya liboso na bandi mpona ba congolais ya Brazzaville ba oyo ba congolais Brazzaville ba oyo bazo insulter ba congolais nde tozana papa omoni nde toloba bo tozana na 21e siècle na 21e siècle toza susu omoni ba biloko wana tango un congolais ya Brazzaville aza ko insulter congolais ya RDC
engola kisake congolais wana à Brazzaville anon na monde ba barbare anon na kata forêt neza engola kisake congolais na Brazzaville aza plus nyama ke bato ya zo insulter parce que toi na monde a développé neza na yosko o finga congolais na mona ki film moko boye film moko boye azo finga ba congolais a finga bango ba singe ba bonobo donc yemoko azana no plus singe par rapport à bateau ya zo finga pardon et à sengi pardon on est dans le 21e siècle il faut renouveler ta mentalité il faut changer il faut réformer ta mentalité il faut tourner ta langue de Bible lobara comme combien de fois faut parler au moins 7 fois faut loba alors pour nangai déjà congolais nyo surtout ya Brazzaville o ya zo finga ba congolais ya RDC au moins azali peuple congolais moko barbare azali congolais moko barbare congolais moko azala mentalité moko ancienne alors ndezana alors pour na ba peuple brazzavillois ba participer qui na kati ya dérapage il y a refoulement à congolais je les acquise et puis dans le gouvernement la biso il fait porter bango plainte bazal aura net bazal ba sauvage ba barbare ba policier état ba agent de l'ordre ne bazana o ba participer qui na ba dérapage ya refoulement ba congolais bazal ba policier moko indiscipliné Thomas Sankara Lobaki bazal ba criminel moko nengezana plus dangereux ne Thomas Sankara Loba bazo détenir armes mais bazana katia armée o ezali armée za pona discipline armée o ezali pona ko kengela batu pona ko kengela biloko ya batu pona ko kengela batu bango ba utiliser mayele na bango ya mabe pona ko menacer ba congolais ya RDC bango il faut bazala condamner il faut ba sanctionner bango alors pona bandeko na biso ba o to balana o to zaneti moi 50% to balana to kena ma mariage libala e ponara ekolote mutu na mutaro bala o ya lingi ngai loko na kosenga ba congolais o ya RDC o ba bala ba congolais ya Brazzaville to ba congolais Brazzaville o ba bala ba congolais RDC bango nde bazawana je crois bien que mentalité na bango ezali réformer que makambo nyo sonne ezoleka bakoka kotelema ba mettre un peu stop soki bazana bandeko na bango o bazolo ba mabe o bazo konyo ko agir mabe ba congolais o ya Brazzaville o ba bala ba congolais RDC basala mo ba association moko boye ba meka ko aider pona ko permettre na ba congolais Brazzaville o baza ba barbare ne bazana ba changer mentalité na bango ba ebage tous na 21e siècle to na ba société développée to na ba monde moko en émergence so bazo connaître ko vivre ndire ba na kata zamba ba changer mentalité na bango. OK bon pona to chité déjà na landa qui association na bino ezoleka na France mais avant na kota na question on a posé des questions très capitales na France pe on irait combat moi ba dispute eza dislocation eza trop oui, na France, on a dit que non, l'association a combattant, vous soutenir plus le gouvernement en place, puis les soutien à Bochap. Est-ce que mon pénal a un impact à combat, puisque vous avez un soutien à Bochap, Bochap a un PPRD, a un membre du gouvernement. Mais bino vous soutenir pendant que les autres combattants, j'ai sali en passant, Aminanga, j'ai sali en passant. Bango baza contre bino en quelque sorte mais pendant que bino nyonso boza combattant puisque à peine Finlande ba combattant bali très agressif kutu ya makasi mais to robeta masolango mais yo lobini pona association na bino ndebo soutenir mutu moko ya gouvernement et puis gouvernement ngo izola que ça ba incapacité ya soutenir batu na bango o bazo utana nani kuna o lobini pona pona donc na lobby ngo effort na gangi pe na lobby biso association na biso to soutenira Bochab te nezana monsieur Varis Bochab même nga une na zabona na mona été na to soutenira jamais monsieur Varis Bochab pour mes années pour mes ligue mouvement ba combattre il faut comprendre comme mouvement à combattre za parti politique c'est un mouvement et ça état d'esprit patriotique il y a tout congolais comme nous dans la combattre la mutuka te repose à la combattre faut appeler na yumutumus combattre ezali vient du verbe combattre ça veut dire que tout congolais oyo il veut combattre les anti-valeurs na kati ya Congo alinga combattre système nyonso to eza mabe na Congo yo ba ben combo combattant alors biso nde tozana na kata mouvement ya combattant et ya na ba opinion belé ba na ba tozana ba divergence ya opinion na bango tozana kata mouvement ya combattant tozana ba radical bazali ba extrémiste bazali on a bateau baza au milieu bazali bateau ba sympathisant bazali to na ba marque ba ndenge na ndenge alors biso toza toujours un travail en collaboration na ba ndeko na biso ba babé masombo lelo mutoro la Evaris Bochab
aza lelo na kata gouvernement en place azo travailler na Kabila oyo ke to considérer Kabila loko aza incompétent na ndenge ya makamyo sezo le kana kata mboka na biso mais Évariste Bochab yé moko personnellement o mona tant biso tozwa ta ya koluka kosola na na ba téléphone il explique biso que alors que il est là pour chercher l'unité à peuple congolais alors ya lobby on comprend alingi Congo ezala ini alingi ke kimia ekota entre diaspora combattant na gouvernement biso to lobi ke bon si c'est comme ça to meka ko sola na yo to meka ko travailler na yo pour na ko tshaba mécanisme na ko mema dialogue intercombattant ba combattant na gouvernement ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qui lelo bozata na mutu mote na kata gouvernement po bo solola na e na makamnyo so ezoleka nde tozana comment to atteindre ba sommet alors lelo to pe sa confiance ma mindele te parce que ba John Kerry o baza ba assassin ba John Kerry o ba terroriste le numéro 0 eza ne bango nde baza parce que lelo oyo l'herbe élection salama na RDC Congo Kabila a volé ba élection ya Tshisekedi mutu no sa yebi yango ba américain ona bazalaki wana ba américain ona bayaki wana ba lobaki nini na wana pourquoi ba dévalider ki gouvernement ya Kabila te bandima ki yango po ani poni ba loba ete to soutenir Tshisekedi pour na gouvernement mais lelo car ba même ba meringolais to zo solution Congo na biso to solana Bochab parce que na nzela Évariste Bochab honorable wana to ko zo solution entre biso ba combattant na gouvernement non biso ba combattant na gouvernement propos wana na kata combat on a bato baza ba radical net leo to na islam to na bato baza ba radical alors bato so ba extrémiste alors eza bongo ba yu mutu mosi que je le remercie et je le salue de loin aussi ba yu mutu mosi ba odombo bango so batikali radical eza bien et puis ceux qui baza na arme ya lumbe eza bien biso so rozaka na lumbe te ba msu toza na nzela dialogue ba msu baza na nzela bazo koma ba msu baza na nzela bazo infiltrer gouvernement pona ko luka ko solola na bango ko benda makamna on so to infiltrer gouvernement te neni to yeba makamna zo le alors on to otama ba rumeur donc nous sommes des combattants au combat pour le pays on a besoin de la libération totale ya Congo on a besoin de libération 30% totale intégrale Congo est à la libre et puis on a besoin d'émergence dans Congo. Congo est changé, Congo est comme à développer parce que c'est un pays riche. Est-ce qu'il y a implantation, il y a mouvement, association, Oyoana et une association AEBDCF. AEBDCF. Est-ce que l'implantation on est un signe qui n'a fait déjà et occupe aux musiciens dans les sources na Scandinavie pour un impact des toujours makas. Ouais, on a aussi awa déjà na rata felan toi na quelques bandeko bazali o bazali ba membre de l'association AEBDCF donc association AEBDCF et puis net tout ça pour continuer comme un message na ngo na kata Scandinavie na tambola nango to lo bango na Suède, Norvège na Danemark na osenga na bandeko na biso oya baza ba combattant ba contacter biso parce que combattant ko continuer toujours ko sala combat na ba rumeur te. Il faut cibler le terrain. Pour cibler le terrain, il y a une vraie information. Il faut avoir des gens dans le gouvernement. Alors, bisonné tozana, tozo travailler ensemble avec Évariste Bochab, Oazali scientifique, Oazali bien sûr secrétaire général à PPRD, mais bisonné à PPRDT. Tozo travailler en collaboration pour la unité à Congolais et pour la dialogue. Il y a des combattants dans le gouvernement. Alors, dans le Sénat, on a biso. Oyo bazali na kata Scandinavie ba rejoindre biso na kata association AEBDCF neto zawana et puis so bazana beso ba yeba ba vrai makambo ezo leka na gouvernement parce que le mouvement ba combattant comment on vivre na ba rumeur on mona ga oh non balobi Kabila akufi akomo bela soki schizophrénie soki maladie ni nyango akomi bibi mandefu biso to komo landa ba mona yo no pineke congolais fa manana éviter et puis on répond on a question dans le bain na ki combat mouvement à combattre ça divisé mouvement à combattre ça jamais divisé combat est toujours mouvement à combattre est toujours uni tozali na diversité mais tozali na division té au monde ndenge zana Maréchal Babé Masombo bazana association na bango MPC au monde Martin Sali bazana association na bango Rex Kazadi bazana association na bango au monde Odombo bazana association na bango ba yu mutumo se pe bazana association na bango ba mama Louis Congo bazana association na bango mais l'air que comme pona intérêt à Congo biso soto zalaka ini to sangani pour te défendre l'intérêt à Congo et l'ingolo bagé nous sommes pas divisés mais tous en la diversité mais pas la division et le 21 oyo biso peto et nani TV na biso site na biso et aux sur place pour na marche wana ndenge ba ko accueillir
président ezala wana mpona tocouvrir baimage association na bino mpe ekoparticipe na marche na nani wana. Bien sûr, Tozalana le 21 à arriver à Kabila, Tozalana poto solola, poto pesa ba opinion na biso, poto to réclamer makambo, on a besoin de réclamer pour un changement na kata RDC Congo, Tozalana. Alors on a encourager site na bino na landa ngo pe mingi Maurice premier encore je le salue de loin. Et puis caméraman DJ Richard Poiti au pena remercier minga osa musala kitoko ana kata Scandinavie yo moko journaliste Patou 007 vraiment naza ko encourager trop omoni bino nde bozoya na ba émergence sika boye bozoya sika nde boza na ba maele et belé pour na espoir wana ngo patriotique pour na mboka na biso changer donc nde tozana na osenga na bino bozala biso tozala wana yango omoni na koloba boye na koloba bitumba o to na ngo na kati ya tozobunda mpona mboka tozobunda na batechnique nyonso bato bazobunda na lumbe je les condamne pas bato peut bazobunda na infiltration je les condamne pas qu'on arrête d'appeler les combattants les collabos. Collabo ça veut dire quoi? Collabo veut dire mot collaboration. Et où tu as le mot collaboration? Les injures, tes insultes. Si tu collabores avec quelqu'un, bah on collabore. Des ans, on a posé un verbe collaborer. Alors, tout ce qui est tout comme ini, tout sa sagesse, tout sa boigna. Le long de tout le monde, il va payer belé, il va utiliser la société secrète, il va gagner mboka. Tel le long de Brazzaville, comment ça va nabiso. Tel le long de Rwanda, comment ça va payer moi mouké. Parce que baza ini. Tout ce qui va se poignarder entre nous. Nous sommes le loza combat, nous sommes kanda, obi le log non des ans, le go bête en dérono congolais, on le go bête même musicien, soit bombe lata, qu'un ambassadeur ya Congo Brazza s'exploser. Des ans, Brazzaville va koufa. Non que oyaka na communauté tout na entre biso na biso na moi, na osena na bino ba pandisango, bozalavema inibo EDP population. Pour la population changer mentalité et puis pour la sensibilisation, mobilisation, il y a des Congolais, la diaspora va prendre conscience dans le monde, va comprendre cible na ennemi nabiso eza nani. Ennemi nabiso numéro 1 c'est Kabila ke. Ennemi nabiso numéro 1 c'est John Kerry. Ngam na lobiango. Bango na John Kerry ennemi numéro 1. Tous s'appuyer na John Kerry, c'est un riser, c'est un do qui ce sont des sorciers John Kerry wana. Au moment de bazana, John Kerry va sorcier, va relongoler la biso Kabila, va rocha mutuna bango, va déshabiller Saint-Paul pour battre la biso Saint-Pierre. Lelo oyo, tant que tozayu ko lela, tolobi ke Kabila volé biso l'élection. Papa Tshisekedi mutaganyaki, John Kerry bayaki, Robinson bayaki, salage logo mokote, validaki gouvernement ya Kabila. Lelo oyo bazoya o Kabila la nama lobabi a John Kerry alobi ke to lingite Kabila a violé constitution. Yoka nengeza alobi te ke Kabila longwa. Eloko sko to loba ba Congolais batika kozala émotionnel. Alobi to lingite Kabila a violé constitution. Siko a violé constitution. Voilà. Siko yoka siko nenge Kabila ko tricher biso. Constitution wana soka lobi ke na kata constitution wana chef de l'état azana droit à modifier boy. Ce que constitution wana lobi ke bako sala référendum boy. Siko Kabila soit linga tricher biso a tricher biso na kati ya constitution. Ça veut dire que angoloba article tel le lobby que nga état chef de l'état to sa référendum to poussango boy. Alors l'herbe américain baroyoka baroloba que non a violé l'état pour azako bongo la makamuka na constitution. Yangwana congolais lamuka. Réveillez-vous Congolais, sortez na kati ya naïveté. Bima, pourquoi on a américains, on a été dans l'Union européenne, ils ne nous aiment pas. Depuis l'Afrique, c'est un pays pauvre. Qui les gens pauvres? Richesse union c'est dans l'Afrique, on est depuis 1985 Congo et son indépendance. Qui les gens, tu comment atteindre un niveau comment développer, tu comment développer mon coni et comme l'aura ba réforme tout ça ensemble là. Quand on a muta comme un pasteur kaka bando za la kaka. Okoma ga na connaissance à l'icoloté. Bon mon coni connaissance en etonda. Donc il est l'Afrique est la kaka pauvre kaka. Kaka pauvre pour na nini parce que bango bazana besoin Afrique tika la bongo pour Afrique comme on va libulu na mba ya bongo. Il faut pas croire à John Kerry, c'est des assassins. Ouais, merci. On a Slimbambe, prix Nobel de la SAP 42 Tolo Bakadi Roka, on a fait l'antrawa. Mais pour notre chité, donc, on a la dernière question. On a dit aussi ici. Et qu'est-ce qui explique silence il y a président de la République dans Makambu? Oh, non, c'est ça. Bande on a vu na Est, na Burundi, Uganda, bazonga qui na bateau, bakufi à l'obité.
train et c'est des réaki batu bakufi balobité na Kikwiti batu bakufi kuna balobité na stade kala mingi pété awa ba mort et salami na niveau moko kozwa idée alobité na Braza ezoleka kuna alobité franchement ndenge bozo soutenir tendo lobby na association wana mais boza na moi appui moko boye et pas ya secrétaire oyaza na PPRD wana est-ce que boki ko lancer les ata moi ba monter que non papa za la bongo te na ndako aloba est-ce que silence ne wana ezola seloko moko ya fort ou bien silence ne wana za silence du chef et là on y a encore le bapon na silence wana mais na lobby ya journaliste la biso Bogard 007 na loba souni est-ce que yo so mona na kati ya ndako so boza na papa baye ko beta bana na kati ya ndako papa lobate est-ce que ça la mara et ça la marate so baye ko beta bana na kati ya ndako to bana baomona makasi baomona passe mutazali chef ya famille zali papa Kabila azali président ya Congo mais Kabila za président ya Congolais que il y a une différence entre être président du Congo et être président du Congolais. Est-ce que vous comprenez? Kabila est président du Congo, mais il n'est pas président du Congolais. Les Congolais, c'est nous, le peuple. Il n'est pas notre président. Asa président du Congo comme un pays. Alors, si vous avez un si quand le Bassouni, les Congolais, vous avez parce que si vous avez un président congolais, vous avez un part, tout le monde a télémi. Nous avons fait Maréchal Mobutu, mais le rôle de silence, c'est que le président du Congo, mais il n'est pas président congolais. Alors c'est clair. Prix Nobel au Nord Zimbabwe, Diego Kao na Finlande, to sepeli mingi na ba réaction à chaud na nengo balayé politique d'une manière générale et en particulier makambo ezoleka na Congo Brazza pour na bande connexion na Kinshasa donc ici awa merci vraiment na ndenge o répondre à l'invitation na ouais merci na opé ça ba remerciement na ngai na ba combattants surtout bazali partout na kata monde entier na rythme Congo décolonisation Babé Masomboli Maréchal Odombo Sali na nani Mbombo Volcan na kopesa susu na Decris Congo na kopesa susu na Kemita Papa Mwanda sans oublier bandeko na biso ba guerrier combattant baza pe na kata Finlande awa kobana na yo moko journaliste na biso Patou 007 madame na yo Diva Patou 007 Richard Poiti DJ na biso les caméramens Jinan Zengele sans oublier ba combattant sous guerre petit na ngai Fidel Castro Banki-Moon Nono Santé les awana en tout cas na remercier batu nyonso bandeko nyonso tout oyo bazape na Scandinavie bazo bunda na bosanita na kata Finlande na salon na biso salon Soso ya petit na biso Christophe Soso vraiment azo contribuer na développement Soso Pembe azo contribuer na développement ya mboka au Finlande oh ma Christophe asali salon moko bien azo contribuer na développement ache apport nae yangwana ya développement ya émergence ya ba congolais ya diaspora congolais na Finlande kende liboso sans oublier na bosanité bof na ngape dada ba membre ba président ya ba soso ba congolais awa atumbili na bosanité mukubwa Sims Yannick bandeko nyonso na pesi bango nyonso tumbote Scandinavie nde na bandai koluba en tout cas na remercier batu nyonso oyo ba intervenant qui na point oyo eza point moko bena très sensible alors on a aussi dit ça toza na site ya Congo ya Sika ya Yemoko Maurice Premier les boss émission oyo ezalaki Allo Finlande oyo lobeli ba sujet moko expulsion ya ba congolais ya Kinshasa oyo bazaki na Brazza bino moko boyoki ndenge ba congolais balobi to continuer ngo suko na makambo aussi la tezo continuer Allo Finlande et continuer suki awate mais na lancer appel moko boye pona ba chroniqueuse nyonso ba oyo nyonso ba fille nyonso baza intéressé ya koleka na site oyo pona ko animer ba émission numéro ezoleka wana bo benga bo sala ba demande na bino bo benga to na besoin ya ba fille boya bo benga comme ça bo leka na ba émission bo sala ba émission to kozana pona osala no coup de pouce en dehors ya wana na saluer Yemoko loboko DJ Mboka Richard Poiti na Finlande boyebi aza sou muto ko présenter te ozana fête na en tout cas franchement oza déçu te caché ya kobenga na ebisi oza déçu te
pour soutenir Marambo et Zosala Malamboko. Tout l'équipe wana la charité bien ordonnée commence par soi-même. Na Pesimbote na Madame Nanga Diva Nombe, place Mutema Patou 007 007 Ilalaka. Côté kuna na Lalaka. Ban ngamoko Patou 007 donc nazali awa très fort toujours Kanaka Masolo awa na Scandinavie na Finlande Helsinki. Na Pesimbote na Mami Fonzo, hein, c'est na biso ya terrain. Na Pesimbote place azali ayebi. Moi si ya matata de Bundes yo ebiga Masolo. Bon, to leki wana na Pesimbote na Serre Dodo, hein, moi si ya photo chico. Faut pas ça rappeler ma mal là bas. Comment on peut ça moi si. Donc c'est bon. Na leki wana na Pesi hein, Serre nanga pena na lingaka mingi donc na lingaka mingi na qui jamais collecte sa micro sans qu'il n'a passé par hier. Maman Solange en tout cas place aux ânes. Ba bisou na moi trop. Na leki wana na Pesimbote na ba oya ngai na pesi nono sikala mbote na pesi Fancy Chekevala mbote na pesi Geisha Mombilo mbote na pesi Perrin na pauvre oiseau yo kalibanga na mbote na pesi vieux Jean arrivé na biso hein soki moi car et sali moi mobulu ye asala masolo na pesi mbote na pesi mbote na batu nyonso ebika devant caméra moi kombo ekokima me bino nyonso to yebinga bolandanga na pesi bino mbote na longo isusu na awa na kati ya Finlande na pesi cousine nangai sœur nangai cousine nanga msoazaka na Allemagne Gigi ngo tout ba pesi bino mbote nengai na si sabwe na koloba ke non émission na biso ezo continuer toujours to si awate bo benga bozwa numéro ezo le kanase awa bo benga tokoya to couvrir ba émission ba manifestation na bino to couvrir yango bozwa ba émission ezo le kawa bo benga yango bo soutenir eloko Congo ya Sika .net très fort Maurice